na maboma liboma ya ye liboma ya Jésus-Christ na comprendre ngote papa est-ce que vous avez moi idée ya message wana te message wana c'est que moi j'ai compris aloba ki ye aza liboma en plus aza pena ba liboma na kati église OK eza non bien te kozwa vie privée non soko za rankina muninga na yo o rankina ba rankina azali ba dans qui n'a pas pasteur au mninga les pasteur ils ont bien te ozwa vie privée non au béton la cher et ils ont bien te parce que même pasteur on a ce autant à combo ndé kaka yo ki balobi ke pasteur voici l'homme amela qui est mbongo yango kana na ayoko bimisango na prédication mais ça bien te likola cher un jour la Bible nous montre que un jour Philippe avec Jésus montre-nous le Père, cela ça nous suffit. Yango nalina conseiller passer Mogisho que yo place aux alliés. Tika kobe ta vie privée non l'école cher. Lelo. Tewana ezali marque et amour parce que Jésus-Christ est pas disciple, c'est pas vous qui m'a choisi mais c'est moi qui vous a choisi et c'est moi qui vous ai établi ce que vous êtes pour porter le fruit du Saint-Esprit comme amour. Ou amour. Ou jalousie. Ozo mona ke muninga azo sala bien na kokate pour approcher devant muninga o kokate ti o chele muninga poison wala na benga ngweza mari amour. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam, Team France Télévision. Bozala kaebele kolanda biso partout dans le monde. Boza connecté, scotché na chaîne na bino ezali Kin France, babi chaîne moko ezoya na ba vitesse ya kosakana te ya donc boza la connecter toujours scotché chaque jour na ba TV na bino na ba laptop na ba phone boza décider parce que émission na bino ezongi la loi de la prince je pense que bozo se rappelle longi oyo la loi de la prince nazala ki na bino pe naza toujours na bino boza la décider émission na bino ya sika émission ya ba chrétien yango ezongi na kati ya Kin France. Quand vous zappez na Facebook, ok na Instagram, aux na WhatsApp, kobo sanate. Émission na bino, le chrétien du moment. Ba chrétien à l'élo. Na ba pasteur, surtout toi ba chrétien parce que le seul maître c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas l'élo, nazana esengo mingi ya kosola marambo etali christianisme. Ba magambo ezo leka leo na kati église, l'élo zo pesa pasi. Ba tumususu ba komi kozo ba avantage na kati ya église tozo mona lelo mbutu ekoti na église tozo ebate bana nzambe baza wapi bana satana pe baza wapi lelo toko panza toko solola toko dialoguer afin que bino batu botala biso bozala édifier et puis bo comprendre le temps o eza sikoyo nazanga morote nazana le frère a se présenter je crois que le artiste qui est là nazana c'est ma caméra a kozoyer à se présenter et puis toko sola tout ça ba question toko sala nayambi déjà ndeko na bino le frère Pacifique déjà yewana papa boza oza bien naza bien papa na yope toza bien papa na ebité toye ko sola marambo etali christianisme na ebi oza chrétien évangéliste na alliance de l'Éternel na ebité christianisme ndenge zo tambola ozomona ndenge na kati église christianisme auparavant il bandait tambola bien mais mikolo il tambola sous bien pour même ba pasteur ba comme ba haine mais wana ils a reconnu na Bible parce que Jésus biso il fait tout limbisa parce que haine ils a bien il fait tout ba pardonner parce que la Bible nous montre que le pardon, c'est une puissance qui libère. Donc, mutu o a libéré, exemple o a sengi bolimbisi, exemple mutu o a pardonné. Un, ils a bien été. Parce que quand on dit que le pardon, c'est une puissance qui libère, c'est-à-dire o a pardonné, tu sais qu'à en prison. Donc, les plus grandes prisons, ils a prison ya makala te et to angengate mais ezali
mutu o aboyi kolimbisa mutu nde aza na prison. Yango nakoloba boye que la haine c'est pour les en bas, mais le pardon c'est pour les grands. Yango tout le monde a toujours que diable azala toujours petit parce que ba âme spirituelle na eza haine. Nzambe azala toujours muneni parce que ba âme spirituelle na eza le pardon. Yango tout le monde a Jésus-Christ étant que sur la croix, il avait dit Père, pardon-les, il ne savent pas ce qu'il fait. Pendant qu'il était sur la croix. Batu bazo betaye, bazo finge, babo qu'il est main basoyi. Malobi, Père, pardon-les, il ne savent pas ce qu'il fait. Merci. Alors, Jésus, par là, il voulait nous montrer quoi? Jésus-Christ aussi, il cherchait la puissance de la résurrection pour résister 3 jours na tombeau. Donc, un na quatre église eza bien té. Parce que Mouto a mis Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, a commis épouse du Christ. Il fait azwa identité à Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Interview avec vraiment très bien. Mais toujours par rapport à haine, on a tiré un peu moins l'eau. Toujours on a l'église. Le pasteur a commis poison. L'église a commis poison. Le pasteur a commis banga. Comment on a été au pasteur a commis banga na maïoyo. Il a mela pendant la prédication ou bien après prédication. Donc il faut bien surveiller. C'est parce que confiance y a dans l'église, ils ont sous-souté. Oh, nous avons un exemple que Jésus-Christ, il mange il y a humilité et puis il y a amour. Babylone est commis bon. Pourquoi? Lélo. Tewana eza Lélo. Tewana ezali marque et amour parce que Jésus-Christ est pas disciple, c'est pas vous qui m'a choisi mais c'est moi qui vous a choisi et c'est moi qui vous ai établi ce que vous êtes pour porter le fruit du Saint-Esprit comme amour. Ou waneza marque y amour. Ou wanezali jalousie. Ozo mona ke muninga azo sala bien na kokate pour approcher devant muninga o kokate ti o chele muninga poison wala na benga ngweza Marie amour l'homme de Dieu. OK, merci beaucoup papa. Maintenant la question mon ko oyo bandeko se poser mingi bazo ba mi tuna. Eza na vidéo moko oyo ezo circuler ya pasteur Mugisho. Natalia ngo nazoyoka azoloba soki boye barate ke nazaka liboma et puis nazaka na maboma. Allez, si bon beta maboko à l'église mba pia. Donc c'est comme si bandimi baza sur un message que baya kolukani idée il y a kolukanzambe za soute bandimi mebele ba comme ba fana ya ba pasteur. Na bité liboma no façon à le belaki que ya za na maboma. Liboma ya liboma ya Jésus-Christ. Na comprendre en papa. Est-ce que vous avez moi idée à message wana? Te message wana c'est que moi j'ai compris. Alors qui est aza liboma. En plus, aza pena ba liboma na kati église. OK. Eza non bien te kozwa vie privée non soko za rankina muninga na yo. O rankina ba rankina. Azali ba na rankina muninga ne pasteur. O muninga ne pasteur. Eza non bien te ozwa vie privée non obeto likola cher. Et eza bien te parce que même pasteur on a so autant kombo. Ndeka kanda yo ki balobi ke passer voici l'homme amela qui est mbongo. Yango kana na ayoko bimisango na prédication. Mais ça bien été Nicolas cher. Un jour la Bible nous montre que un jour Philippe avec Jésus montre que nous le Père c'est là ça nous suffit. Yango nalina conseiller passer Mugisho que yo place aux alliés. Tika kobe ta vie privée non l'école cher. Il faut l'accès bananzambe le Père. Le Père c'est quoi? Et le Père c'est qui? Le Père c'est la parole de Dieu. Parce que mutu aye koluka solution problème na ye. Yo ozo vie privée na yo obetela ye. Ezali propreté papa. Pour place wana eza bien te. En plus okoki koza nakanda mutu te. Parce que passer na passer bako reçoit na te. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que l'aide tozoa baptême. Tozoa baptême na esprit mon corps, Saint-Esprit. Pour te former
corps du Christ. Musapi oh na musapi oh ekoko bundate parce que ça na loboko moko. So moni passer na passer l'homme de Dieu bazo bunda. C'est que moko abungi. Ok, merci beaucoup. C'est comme si dans l'église, le pasteur a une répétence. Parce que bunda entre bango, jeton, comme une chair. Aux hommes, le pasteur a azoté, pasteur, moi, je suis un mpandi kuna, abando ba qu'il a jeton. C'est comme si le pasteur a une répétance. Yes, le pasteur a une répétance. Parce que l'église Mikolo est comme le roi business. Un jour, Pierre, Batunier, l'air pendant que Aouanga Jésus, Batunier, Ndini Olo Balogola ye. Alnatambola, Ndini Olo Tambola Lokola ye. Donc, et le passer fait Balobaloa à Jésus. Merci beaucoup, Bana Poto. Merci, Bana tout le monde, Bana Mikili, Bana Kini. Elengi donc Kin France, hein? Kin France. Merci parce que Bosé et Belé, émission na bino yangoyo, to yambela bino ba pasteur. To yambela bino ba évangéliste. Na kati émission le chrétien du moment. Donc émission une impact, bo s'abonner, bo kota, bo tala ba émission, bo like, bo commenter. Yangonde o sala ke biso to progresser. Alors le frère Pacifique na une question mususu. Question o ekomi ko sala un peu moins passé. Na habité vu que ndenge église comme tambola. Ekomi ko perturber même na ba chrétien. Et ça ba mususu ba ina même ko église. Alors ba vomier na yo kana nga banzembo na kenda na kutu ba kena ya église à cause ya image. Comment image eza sali na habité état que yo l'homme de Dieu. Nini ko sala. Oko pesa ide nini. Pour les l'église tozonga na niveau na moi première place ninga za na tangaka. Donc pour babé mo pasteur elingo lo bateke yo esa batugoza pasteur. Batu fe ba mo na comportement na yo. Amen. Ilo na baka mwana. Ya solo. Yeah. Wana na habité mais to so la lisusu tozana batu ebele oyo bazozela émission oyo na ba église. Na ba église bazozela ba micro balader tokotambola tokotuna bato ba envie na ba église ndenge nini makambo etambolaka et puis tokoyoka ba envie ya bato moko na moko. Merci beaucoup ndeko Pacifique. Question mususu ezali na habité conseil nini opesa ba chrétien pour balanda nzela chemin ya solo. Merci beaucoup pour la parole. Et le conseil non peut ça va chrétien. Pasteur Azamutu. Pasteur Azamutu, ce qui Azam a bêté, c'est que a commis Zambi. Parce que Jean a lobby nassé et na likolo penasé Yamabele, aucune personne qu'on avait retrouvé qui l'ait dit. Ce n'est que Jésus-Christ né azali digne. Mais il va te que pasteur mabeleka. Pasteur tozana poto édifier bananzambi. Tozana te poto mema bananzambi na lufelu. Tozana poto maita bananzambi na nzetas komor. Pour Jésus-Christ a mon bango. C'est comment esa puissance, esa peu foi que il y a des passeurs comme au côté de l'église, passer à l'action de l'Anzambi. Passer à Zavana te pour atika bananzambe na désert. Passer à Zana pour amima bananzambe na terre promise. Or le vrai terre promise, c'est ça le royaume d'ici. Moka va racheter. Conseil non plus à chrétien. Et bon conseil pour le pasteur au Bolanda aussi quoi. Conseil pour base na amour. Non c'est na bango base na fruit il y a Saint-Esprit. En plus base à la ini parce que apôtre Paul na Corinthiens aussi na biso tous à la ini. En plus apôtre Paul a dit sur musique à l'objet je vous exhorte bien-aimés dans le Seigneur de offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Tout tira comme ça église le la business. Église est un business. Ba ouvrier ba militaire bien sûr mais ils ont une façon où ils ba passer micro bazo me mélanger.
Merci beaucoup bana kini bana poto. J'espère Bolandi interview qui vraiment bien conseil moko oyo yo chrétien aux andako d'autant la personne na phone na computer na TV attirer quand même oza moni ya mutuya attirer. Boza partout dans le monde, ceux qui boza ba suggestion, ba réponse, ba question, OK, so ko tali mission oyo. Oza na posa otine de la biso na kati ya numéro to afficher numéro na C ya écran na bino, boko mona boko koma boko tinda na ba WhatsApp toza connecté. Ceux qui posa na posa ke oza na posa mutu moko boyaza awa na kati ya fudi si mboka ya ngele a passer mission oyo a lobela makambo tali christianisme toza wana numéro na biso ya wana benga biso okoza cité to comme comment na suka na ebité mode ya fait pour la journal lelo frère pacifique na été so lo bani na pamboli ba chrétien nyonso o bazolanda biso na pesi mbote ya passer nyonso yamabe obwaka yamalam ozwa tu a poto finga bino te mais tu ka poto conseiller bino na pesi mbote na passer na ngale passer legem kibambu avec sa femme, maman et Sagibambo. J'ai salué aussi ma femme, Tendresse Ngouissoal. J'ai salué aussi mon président Yannick Wenge. Yeah, les patrons. Hein? Les patrons. Les boss. PDG. Merci beaucoup. Na PCP ban alliance Mbote. Nzambe apamola bino. Nzambe abate la bino. Kimia e ingela omabota wa bino. Merci beaucoup. Tokomi kokoma na suka tala ndenge to suki awa émission na bino les chrétiens du moment. Donc ba chrétien alelo hein. Donc ba chrétien nyonso bazana katia kin France. Dans posa au mona ba réaction. Dans posa au mona ba commentaire ba like et au sala bien afin que to progresser message oyo. Donc na site oyo bozala de cité boza déjà belé bozolanda biso bozo tala tika ete kimia e ingela na banda ko na bino bisika bozali. Mettre la biso Seigneur Jésus-Christ à Anabino à protéger bino à la Anabino à battre la bino toko banda goleka chaque dimanche à partir de 20h. À partir de 20h chaque dimanche à partir de 20h to banda goleka bo banda kolanda émission la bino le chrétien du moment. Et au ça la bino bien et au ça la ngape bien sur la moni ba suggestion la bino ba commentaire. Tika tenzamba pambo la bino to comme na suka. Merci beaucoup. Et na bosanité ko pesa mon boss donc président ya site patron ya site balobi moi moko boy jeune moko boy papa moko boy azoya na pa oyo afo d'ici bazo comprendre te Yannick Wenge so côté na kati King France au moins likolo wana photo na eza wana like s'abonner commenter. Je vous love beaucoup. Bye.